MDG TV, une chaîne want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Certainement vous allez très bien. La famille, la seule vidéo et matin na motema. Na bisande ko Rosni Kaiba. Na habité il faut veiller, il faut bien la mawanzambe. Il faut osenga, je sais pas où ça la repentance. Peut-être un zamba c'est pas la rater. Na mambo yo salara. Je sais pas. Mais moutounes otunama. Ni nyangozo zela rosini lobby. Pourquoi moutuna? Simplement parce que to vandi to réfléchir sur ma mozolika et to constater to moni to constater peut to réfléchir sur oezolika to réaliser que bah juge tout. Topé batunyo so bakenda au servir na label ba mabana na bango za secoué ba réputation na bango za langer. Qu'est-ce qui se passe? To mesana na frère na biso to bana oyoka na biso basango na ye ata abima na songolo ta sala zongisa amata kita akenda boya zongisa boy to bando lingeka bongo to mesana ne ka bongo ba prévezala na ngote ya kindumba na ye. Ils allaient rater to bandaka koluka na musika parce que ça différent hein. Oyo kaka mobali na yo na basango mais oisko umona boy okangi bande otolala to lamuka ba vidéo à frère ezo tambola o nini na mwasi abato libala. Qu'est-ce qui se passe? Mokili ganga lelo o réputation beba image maternelle kombo e bosana bande otolala to lamuka mugomusu na telefone lingli nini susu natala boy mutakala o nani mutakala sima munene boy on dirait à moi si mwana mobali asimbika leso munene ya mudinda zo linga lata nani oyo mbinga mobali boy akimi mbangu bu azo meba mais azani azo kima mbangu boy mais nazo mona lo musote ndobo ezate zo mona nete nazo vidéo na posé na zoomé boy rien na sala so kombele minute misape sala passe nazo luka kadi kiasa ya on a conseillé bande obasi so moni mobala dans simebele keba oya olela pa mo za la desi mona na commentaire moi simo azo luka zo senga mais vidéo na eza botindela ngai na mon moi moi combien lobby laisse tomber, il y a rien de waouh là-bas. Na ça mutema lobby pas du tout intéressant maman, tu as raison. Bref, la famille et juste en passant, mon ambiance ça ira bien. Nini oh pasta seda mobala ser nanyo ah mwana bato moi si alobara na ete sera batu marambo e wuti wapi bandeko ekenda ndenge ekenda lelo tolali tolamuki Sandra Mboyi impoli o abanga babokilo te o aibi kolamba te libala babotola parce que tango yazali kuna ko servir la belle husband snatcher a récupérer mobile pona nini parce que azali kuna etikali nani balobi etikali Rosni ya nzamba batela yo o bat bazo kanisa o bat ba obanga ko kanisa ko to bat ba obanga ekomate to ebite babungisa nini bazo bungisa nini et c'est ça les matozo zela ko kisama nzambe ave na yo. En fait, ça craint son sa vidéo parce que mambo comme moi ndenge comme bangi c'est ça passe. Ya on le bana bande ko landa ngai. Là je vais conseiller, je vais parler à tout le monde. Il y a que une invitation.
nani invité yo pour ne pas yembara bien pour te bien oza sire ezaka parce que yembara bien pour te bien bao viser loko ezakati na yo moni loko ezongengisa yo wana oyo esaki bato nyonso balingo balanda yo nde baoluka obimi na TikTok sika peut-être outi na famille pauvre wana mwana kisenso mwana matadi lokola Emmanuel Musongo mwana boma mama moko boye na Paris asepe na alobi asponsorise yo abi t'inquiète nga mona ofuta nyonso koya poto ovisite nzambe asali yo ngolo apamboli yo tia la grâce tia l'éternel tia les dons yaya discerner sambela na nzambe avokende tuna nzambe soki eza promotion soki eza gloire soki eza élévation risque ezosimba touche ose retrouve na chambre hôtel mama na bimelo mutakala tellement wana dette morale o résister te ana sida tan mosusu andoki tan mosusu batindi kaka kozwa eloko eza na yo wana iri azwi invitation imaginez oza na guerre ndenge kuna epa na biso lokito masasi ebetaka mikolo nyonso du coup bayebisi oke faci beton oluka yo otali décembre banomination kala tele le 30e bakangi bagénéraux wow ngai capitaine colonel Songolo faci alobi na kende c'est que promotion imaginez c'était comme Iri azwi lettre mokonzi ana besoin na yo Iri na esengo nyonso abia nga vie bongi nga na okoma chef d'armée Iri akenda ndoko David avandi ale na mesa Iri asepeli David abimisi lettre ebisi Iri tiens azwaki message par d'autres azali na front aye asisi oyo na mokonzi Iri tiens azwi lettre ke epesa mokonzi na bitumba pesa Songolo d'accord honorant qu'il était mwana malamu qu'il était afungola te aokenda ngo azosepela abienga promotion nale na mesa David ngai nazuka azwe bateke lettre wana ezaki signé kufa na ye akoma liboso akoma kuna pesi mokonzi tanga tangi tia Iri placé na front bisinga masasi ezobeta lokito omoni mpenza entre frontière Goma na Rwanda na kati wana puisque ba M23 bazali ok d'accord Iri vient omoni nde bitumba eza boye yo comme oza vaillant so bozalela koto et ozala mabe leka na nzoka nde David asi ayebi aza guerrier ayebi bitumba ndenge ezalaka ayebi guerre ndenge ezalaka ayebi ke so batie Iri bisika na aobika te tout ça c'est à cause de sa femme Batsheba Iri akufa David arenya na Batsheba yaya baolinga barenya na eloko ezongingiso wana baolinga bazwa eloko eza katino wana baolinga mama papa keba na invitation balingo komo keno kopreste wapi poza na mungu wa bien na bafeti na bamariage keba na bainvitation balobi okende wapi bainvite wapi okeno kolia wapi okena fete anani na ndako anani keba na invitation aobangiso te napekisi yo pete me nalobi kaka keba avosala likambo sambelaka tunaka nzambe bandeko yana mama moko na mboka na biso mama ana aimpacta mama ana asala kombo ayemba baperiode moko boye asimba mitema bato abikisa mama ana moko mosu avandaka boye amona mwasi ya mokonzi imagine première dame ayepa na yo mutu pamba simple moyembi mobo na bane 84 bozo yeba wana YouTube ezaka na Congo na ekomi na bamoka misusu te na oloba na code mère amona mo chance à vie élévation akomara conseillère plus tard akomara proche ya maman wana ya mokonzi bandeko babo lingo et vous savez quoi na solina maman moko kana ba masolo na otobeta mikolo abisinga mère to bandako matangomba na mwasi attaché de presse pardon garde rapproché ya mokonzi wana période wana oyebi abetela biso nini omoni mama banda koyemba période mwa aumelaka na poto na mobali na ye baya kozonga kaka ntango mokonzi mosusu wana ya motema malamu wana ya kozwa bokonzi baumelaka makasi oyebi eloko nini eleka ntango banda kokoto ye mama wana eske oyebi ke mobali ya mama na ya mokonzi
Bobika violai. Moi, c'est garde. Mouto abete la biso violai. Mes frères et sœurs. Et maman, moi, c'est mon compte. A baby, c'est la biso mamana. Mamana za suna nzambete. Mamana imba suna nzambete. Bato ba yebi. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent son nom en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur. Gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue un jour dans ta face, que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant.
Comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.